nafandi na selaka oya ngai tango onga na selaka yanga tango onga na selaka tango bami eza domene ya nzambe le temps meso eza mystère ya nkolo likola kozango yebaka bimobali epai ya gare yayebaki te la promesse elie avec le temps oh saraye Israel ayebaki ta akotaki na boumbu kasi ntango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ya nzambe. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yoton na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère ya nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jacker Shalom, shalom, shalom naba elinyo sobipai tozwami dans les quatre coins du monde. Shalom naba o nyonso balingaka sango malamu na kolo na biso Yesu Kristu. Na pamboli bino bipiba nyonso bozwami ba oyo batiki misala na bango, ba oyo baotiki ba occupation. Ba oyo ba pusani liboso na ba etandrike na bango to ba écran pona kolanda émission na biso le temps d'Isali. Tika nzambe na bikamwa aleka kopambola biso nyonso bipai tozwami pe butu na lelo ezala butu moko kitoko na balingi kolanda message ya poko na lelo. Vraiment esengo eza pona tia na biso kokuta na lisusu na poko na lelo pona ko partager liloba nzambe. Tolingi kopambola lisusu ba na nzambe nyonso oyo ba umeli pona tia na kozela émission malgré que moi retard muke mais nzambe na bikamwa apambola bino parce que biloko esami na boko na bato ezaka toujours ndenge wana bo tenir biso rigueur te poko na lelo eza poko kitoko kolo aleka na kopambola biso bipai nyonso tozwami kolo aleka na kopambola basai na nzambe nyonso oyo bakoti na poko na lelo kolo aleka na kopambola ba eli oyo nyonso ba tiki ba occupation pe baza kozela émission na biso avec patience yambo na manso na leki kopambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja nzamba pambola papa na biso digital Momo apambola mama na biso Pauline pe misala nyonso bango baza kosala po ke bobo na biso na bandako na bino vraiment avant toute chose tokobanda na prière po ete nzambe aleka na kokamba biso moment nyonso oyo tokopartager butu na lelo. Tendre Père, le Dieu de toute puissance et topesio, merci pour na butu oyo. Totiki tan oyo toko partager ensemble kat na maboko na yo. Tika Saint-Esprit akamba biso ye o azali enseignant par excellence. En fait que mo santu moko aleka na kopambwama à travers liloba oyo. Totiki nyonso na sena loboko na yo. Nguya nyonso ya distraction. To pamele za la musika. Zana biso e banderikino na suka. Dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu de Tolobi. Amen. Nzamba leka kopambola lisusu bino encore une fois ndenge na uti koloba nzamba kanisela pe ba oyo bakokota na sima ba nyonso bakoza na grâce ya kolanda biso bo partager pe pona bandeko mususu bakokota na sima na zali komona pe basai dans nzambe belé o basutenaka biso nzamba leka na kopambola bango nzamba pambola papa na biso docteur Esaïe Saïf aleka na kopambola mama na biso Musakoli Mente apambola mama na biso Micheline apambola bana Mepsa Efrata na Stockholm
apambola bana nyonso ya mepsa efrata na Yetebo, apambola bana ya mepsa efrata na Angola, pe basali na Nzambe nyonso oyo basutenaka biso tango nyonso na kati ya mosala oyo. Nalingi koloba ke butu na lelo Nzambe alingi ko visiter mutu moko, Nzambe alingi ko visiter eli moko à travers liloba na ye. Ndenge liloba Nzambe za kotalisa biso que Israël au sein de l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et celle-ci les guérit. Na butu na lelo liloba na Nzambe o tokoyoka babengi yango la bonne nouvelle eleka na ko guérir motema mutu moko, eleka na ko pambola eli moko, eleka na ko fortifier eli moko, eleka na ko sunga mutu nyonso oyo akozwa libaku ya kolanda biso butu na lelo. Mama na biso na likambo oyo tokokende komona na pokwa na lelo teme na biso ezali sur la sagesse de la préparation. La sagesse de la préparation. Wanande ezali teme na biso ya butu na lelo. Il est vrai que tobandi kopusa na muke pona tokota mbula ya sika. Tozana no vraiment na kati presque na suka maintenant tokomi na suka te. Yangwana mulimo na Nzambe ayebaki ko souffler biso po ete toyeba na ko sunga libota na Nzambe, bana Nzambe bayeba ko se préparer pona mbula oyo koya ya sika pe pona ba grande chose oyo Nzambe alingi kosala kati na libota na ye. Bien-aimé na ngina yebisa elu moko na butu na lelo ke sagesse ya préparation to mayele ya komibongisa ezali fungola munene to ezali clé munene pona réussite ya vie ya moto nyonso na domaine nyonso oyo moto alingi azwa réussite. Yango na poko na lelo tokende kokota na kati na makomi kotala nini oyo Nzambe alingi ke biso toko na kosala po ke tolonga na ba domaine nyonso ya vie. Bato bazali na besoin ya komona ba bénédiction. Bato bazali na besoin ya kosala ba exploit. Bato bazali na besoin ya kozwa ba bénédiction kote pa Nzambe. Bato bazali na besoin ya komona makambo na bango kofuluka to ko exceller. Mais bato bayebi te que en toutes choses il y a des principes dans la vie. Ezana ba règle oyo esengele ke biso tokokana koyeba po ke tokokana kozwa oyo biso zanango besoin to tokokana ko exceller na makambo nyonso. Voilà pourquoi poko na lelo Nzambe asepeli ke biso tokokana komi bongisa parce qu'il y a de grandes choses oyo elingi kosalema. Yangwana tozwaki mama na biso na likambo to peteme na biso kolobela sur la sagesse de la préparation. Poko na lelo vraiment Nzamba kopambola mutu moko na ba nyonso oyo ba kopusa na pona koyoka liloba na Nzambe. Tokokende kofungola na mokana na Proverbe chapitre 30 verset 24 kino na verset 25. Proverbe chapitre 30 verset 24 kino na verset 25. Na simana yango tokokende kotanga lisusu na Proverbe chapitre 6 verset 6 jusqu'au verset 11. Nalobi deuxième passage na biso tokotanga na Proverbe chapitre 6 verset 6 kino na verset 11. Nalingi na banda kotanga na Proverbe 30 24 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mukana na Nzambe talisi biso boye. Il y a sur la terre 4 animaux petits, cependant des plus sages. Les fourmis peuplent sa force, préparent en été leur nourriture. Les damas peuplent sa puissance, placent l'air des mers dans les rocheux. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans le palais des rois. Parole du Seigneur. Wana ezaki mokana na Proverbe chapitre 30 verset 24 kino na verset 25. Sikoyo tokokende kotanga mokana na Proverbe chapitre 6 verset 6 kino na verset 11. Je lis au nom de Jésus. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture.
Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Parole du Seigneur. Tant que tu kotanga mokanda oyo, vous comprendre que nanu kutu topesi explication te, vous comprendre que Nzambe alingi kopesa biso mateya moko à travers nature, à travers nyama. Parce que Bible lobi na biso Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Awa mokanda na Nzambe za kotalisa biso ke ezana banyama mine ya mike penza na mokili. Banyama oyo mutakoki kotia attention te, nyama oyo mutakoki kopesa importance te, nyama oyo mutakoki kopesa valeur te. Mais la Bible dit que na kati na banyama mine oyo batangeli biso fourmi, batangeli biso badama, batangeli biso basautereur, pe batangeli biso lézard. Balobi ke mo banyama oyo ezalaka banyama moko penza mike na miso ya bato parmi banyama mosusu. Mais la Bible dit que cependant ce sont des animaux le plus sages. C'est-à-dire que parmi banyama oyo kokaki kozala na sagesse, bango bazali plus sage. Niveau ya sagesse na bango, eleki sagesse ya baninga mosusu. Manière na bango ya ko concevoir makambo to ya kosala, ezali koleka niveau ya banyama mosusu nyonso oyo bakoki ko exister na kati na mokili. Ezana bato ya lolenge wana na se na moi. Bato mosusu apparemment okomona etina te. Bato mosusu okoki ko mépriser ye par rapport ya taille na ye, par rapport peut-être ya couleur na ye, par rapport peut-être ya ba niveau d'étude na ye, par rapport peut-être ya ba origine na ye, okotala ye boye pe bato bakope se valeur te. Mais la Bible dit que bato oyo cependant okomona ke bato ya bongo bazalaka ba plus sage parmi ba sage. Bazana mayele koleka bato ya mayele. Eki koloba ke niveau ya sagesse ya ba fourmi ezalaki nzamba azomona ngo ke ezali très développé koleka banyama mosusu. Yango wana tokokende nano kolinga koyeba eloko nini oyo babengi sagesse. Ngana mekaki komeka ko préparer quelques définitions pour na komeka ko comprendre tango tokokota na profondeur en fait que eli moko ayeba nini tolingi kolobela na butu na lelo. Sagesse ezali juste une connaissance naturelle ou bien une connaissance acquise des choses. Sagesse, tolingi koloba ke ezali juste une connaissance naturelle, une connaissance acquise des choses. Bon, mayele moko oyo ezali kat na moto naturellement, pe mayele moto azui to pe mayele moto azui po natina na kosala likambo songolo. Sagesse c'est ezali lisusu un savoir-faire to pe lolenge ya kosalela, une habilité dans la pratique des choses. Boanya moko bo quelconque na nzela ya kosala likambo moko. La sagesse c'est aussi une façon de concevoir l'existence. Eringi koloba, un discernement clair et net entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'une façon de concevoir l'existence, un discernement clair et net entre le bien et le mal. Mutu oyo azali na boanya moko boye ya ko concevoir makambo, ya ko concevoir existence, pe azali na boanya to mayele moko ya ko discerner clairement pe miso emoni ke ezali nde boye ko discerner clairement le mal et le bien. Yango na ko ya ko remarquer tangu moto atondi na sagesse makambo ya bandi kosala bato bakomona ke non muto yo aza kosala makambo différemment na ba mosusu. Oko remarquer que bato bakoloba ke non muto aza na nzambe parce que nzambe yende azalaka sage. Sagesse ezali nzambe, nzambe azali pe sagesse. Siko soki moto azui connaissance wana ya discernement des choses, ya ko concevoir ba makambo d'une manière nette et claire, mutu oyo bakoloba ke azali na sagesse to azali na boanya. Et okoya ko remarquer yango tango ndeko na biso Salomon akomaki mokonzi. Bible za kotalisa biso ke
nzamba asepelaki na Salomo pe ayebisi ye ke senganga eloko nyonso oyo koki kolingana se na moi. Na livre na 1 Roi chapitre 3 le verset 7 qui nous na verset 9. Na 1 Roi chapitre 3 le verset 7 qui nous na 9 okomona Salomo aza koyebisa nzambe ke nga nazana besoin ya longue vie te, nazana besoin ya basoda te, nazana besoin obomelanga bayini nanga te, mais nazana besoin opesanga boanya tope sagesse. Elingi koloba manière moko claire ya ko juger makambo, manière moko ya ko concevoir makambo, savoir faire moko boye pona ko diriger bato o ekoki kozala au-dessus ya ba imenyonso, o ekoki kozala au-dessus ya ba en message. Donc potentiel moko nzambe atia kati na Salomon pour que esunga ye pona kosala mission ya royauté na ye. Ndenge na utaki koloba que sagesse est juste une connaissance naturelle acquise de choses. Sagesse est aussi un savoir-faire, c'est-à-dire qu'une habilité dans la pratique des choses. Salomon azaki kosenga ba potentiel wana azaki kosenga une habilité na nzela ya exercice ya royauté na ye, de manière que tango akobanda ko agir bato ba mona ke o yaza ko sala clairement ba mona ngo kezali ya solo topé azali ko sala ngo na nzambe elongo. Yango wana na ngaki na yebisa elimo ko na pokwa na lelo oyeba ke ba clé ya réussite na vie ya moto ezali tellement ebelé, mais ce qui te continue en profondeur, la première clé pour réussir dans la vie na ba domaine nyonso ezali sagesse. Moto yo azali ko acquérir sagesse aza déjà na fungola ya ko réussir na vie na ye na likambo oyo ye alingi kosala na domaine oyo ye alingi a exceller. C'est par la sagesse nde koyeba comment que okoka kosala exactement et loko yo alingi kosala pour que ebotela yo succès, ebotela yo réussite, ebotela yo excellence, ebotela yo bénédiction. C'est par la sagesse elingi koloba par Dieu nde yo koki ko créer makambo oyo motona na salité, parce que zali ba potentiel moko au-dessus ya ba sagesse humaine. Sagesse ya bonzambe yango nde zali ko pesa biso makasi mpoke tokoka kosala quelque chose oyo ekopesa biso réussite. Yango na ngi na yebisa mutu moko boy ndenge to bandi ko pusana na suka ya mbula. Ce sont des hommes sages nde bakoluka ba exercer sagesse na bango. Soki par exemple na mbula oyo a échoué ki na ba domaine moko boy, asala ki na bomoto na ye, a travailler ki na ndenge na ye mais amoni ke réussite ezalité. Toko senge pa na nzambe apesa biso sagesse, c'est-à-dire une manière exacte ya kosala likambo siko cette fois-ci pour que tokoka kozwa ba résultat positif. C'est-à-dire que tobandi ko pusana mutu na moto tango tozali kotala ndenge totambola ki na mbula oyo. Nalobaka ngo toujours na fin de l'année nyonso ba compagnie ba gouvernement ya mokili ba salaka oyo tobengaka ba bilan pona kotala ndenge nini batambola ki mbula mobimba. Est-ce que ba compagnie eyebaki kozwa succès, misala na bango ekomaki ezwa ki réussite. De la même manière na vie chrétienne esengeli elinyo sotope mwana nzambe okoka kosala bilan na vie na yo ndenge otambolaki, la manière dont tu as travaillé, la manière de faire des choses. Est-ce que osalaki yango avec excellence? Est-ce que ozwaki succès na kati na makambo na yo? Est-ce que ozwi ba résultat oyo bandaki kozela? Mais ce qui tozwi yango te, nous devons savoir que tant mosusu to salaki yango na bomoto na biso ou bien to bandaki ko imiter baninga, mais nzamba zana besoin to imiter batote, mais en toutes choses pour que to zwa réussite, pour ça nzambe lingi ke yo osalela likambo nyonso par la sagesse pour que okende kozwa réussite ya likambo oyo ozana ngo besoin pour na vie na yo. Yango no komona na kati ya liloba na nzambe Bible ezali kopesa importance munene na likambo tobengi sagesse, la manière d'agir, un savoir-faire, une habilité dans la pratique des choses. Nzambe ana besoin mutu nyonso mwana nzambe nyonso azala na yango. Bien aimé, tokotanga na mokanda na Proverbe chapitre 14 premier verset. Proverbe chapitre 14 verset 1. Natangi to, je lis au nom de Jésus-Christ. Bible lobina bisoboe. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Parole du Seigneur. Et ça verset yo bato mingi bayebi yango. Mais na kati ya verset yo tala ndenge ebandi.
Bible ça kolobela sur la femme sage. Mwasi ya bwanya akotonga ndako na ye. Mais oyo azangi mayele, oyo azangi sagesse, babengi ye insensé, la renverse par ses propres mains. Awa tango baza kolobela likambo ya mwasi ya mayele, baza kolobela ndako te oyo bato balalaka. Baza koloba te azwa marteau, azwa birin, azwa baéchelle, azwa ciment, abanda kotonga briki moko moko, salon, chambre, cuisine, eza bongo te. Ezali image ya vie ya moto. Ezali image ya réussite ya moto. Comme la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ezali manière ya kotalisa biso que nanzela ya ko construire vie ya moto. Et c'est que ni mutu akoka ko utiliser sagesse. Awa baza kolobela mwasi oyo aza na bwanya. Akoyeba ndenge nini akosala po ke foyer na ezala lipamboli. Akoyeba manière ya koagir pour que ye akoma une bénédiction na kati ya ndako na ye. Akoyeba ndenge nini par la sagesse pour que na ndako na ye bana na ye bazala ba réussir na vie. Akoyeba ndenge nini ya koagir pour que mobali na ye azala une bénédiction pe. C'est cette sagesse-là, nde kotonga couple, nde kotonga ndako, la manière d'agir de cette femme, nde koma une bénédiction pour na ba nyonso ba kozoma na kati ya libota wana. Mais moi si oyo azangi sagesse wana, ako renverser libala na ye moko, ako renverser ba projet na Nzambe, ako renverser oyo nyonso Nzamba bongisa ki na nzia na mwasi pour que ezala une bénédiction na kati ya ndako wana. Et c'est la même manière pour na vie na biso bato. Mutu nyonso oyo aza na bwanya nde akoyeba kotonga vie na ye. Akoyeba kosala makambo po ke lobi na ye ezala kitoko. Akoyeba kosala makambo po ke avenir ya bana na ye ezala kitoko. C'est par la sagesse nde mutu akoyeba ko préparer même retraite na ye. Par la sagesse mutu akoyeba ko préparer avenir ya bana na ye. Par la sagesse okomona ke réussite ezali programmé na manière oyo yo ozali kosalela. Yango na Bible lobi ke ezana banyama oyo bazali ebele na se na moi. Mais kati na bango bamonani lokola banyama mike, Bible lobi ke cependant banyama wana nde bazali na bwanya plus de sagesse na manière na bango ya kotala. Yo kandenge Bible zolo pona tina na fourmi. Na Proverbe 6 verset 6 à 11 wana. Bible lobi ke va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. C'est-à-dire que la manière oyo fourmi azali ko agir na vie na ye, Nzamba za ko recommander biso ba humain que to banda ko imiter total la manière ya ko tambola na fourmi et pesa biso bwanya. Bible za ko talisa eloko moko. Bible lobi ke fourmi azana ni chef ni inspecteur ni maître, azana mutute oya ko ki ko lobane non salaboy le kaboy, mais azali ko agir par la sagesse. Yoka sagesse ya fourmi, na verset 8. Elle prépare à nettoyer sa nourriture. Parce que nous parlons de la sagesse de la préparation. La Bible dit que le fourmi a une sagesse et la préparation. Yoka bien-aimé. Elle prépare à nettoyer sa nourriture. Elle amance pendant la moisson de quoi manger. Pour ayebike, tango hiver ekoya. Mboka mobima ekozala na neige. Mboka mobimba ekozala na isikate ye fourmi akoka kobima po atambola. Température ekochite na ba -20. Neti biso awa na Suède. Température ekitakati na -40, -35. Fourmi ayebi ke température wana na dimension ya taille na ye akokoka ko vivre te pendant temps nyonso ya hiver. Mais asala kandenge nini? Par la sagesse, la manière d'agir ya fourmi. Tango azali ko bima pona kolia alendambo mais atimoli libulu kati na sika ya fandaka azali ko zwa réserve ya biloko azali ko kende ko bomba pona ayebi ke moment ya hiver akokasu ko bima te na libanda akokasu te ko kende ko luka biloko akozana makasi te ya ko détruire couche ya ba neige oyo kozala likolo na ye. Voilà la sagesse ya nyama oyo muke babengi fourmi. Bible lobi ke remarquez mayele oyo yo moto zwa siko mayele. Mais okomona moto azali ko agir na tuna kango mingi na bandeko ebele oyo toza na bango na Europe awa.
bandeko tosali bambula mingi na poto tozali kozwa bambongo meme ba oyo basalaka te l'état ya mboka oyo ya bamipaya na poto babongisa tellement ke mutu akoka kozanga ne fiske quelque chose te ya kolia nzambe azali kosala à travers bango ke na chaque fin du mois mutu akoka kozwa ne fiske quelque chose ya kofutela ndako pe ya kolia même ata soki osalaka te social akozwa soin na yo mais remarquez tango toza kozwa mbongo wana usage na yango la manière dont nous utilisons cet argent que nzambe azali kopambola biso ekwei na maboko omona mutu akokanisa kutu meme nzambe te akopesa yango meme dimi te akopesa pe offrande te eza mbongo na ye ya kosala nango foli eza mbongo na ye ya kolia eza mbongo na yango ya koluka bandumba eza mbongo na ye ya kosala ndenge alingi ya kosomba babilamba ya talo oyo eleki meme niveau ya bozwi na ye. C'est ça où la Bible dit que l'insensé détruit sa maison par ses propres mains. Muto yo azangi sagesse malgré mongo ako détruire vie na yemoko. Mais awa fourmi ayebi que non, il y aura un moment où on a besoin de ma cassette à kobi malibanda par la sagesse il faut na bombandam. Ce qui na lenda bona bombindam. Et on remarque que après hiver ba neige nyonso esili okomona ba fourmi bazako bimanasi ya mabele avec une très bonne santé. Mais vous allez vous poser cette question. Pendant tant nyonso ya hiver, comment est-ce que ba fourmi ba kokaki ko vivre? C'est par la sagesse et la préparation. Oyo bango ba préparaki na moment ya été, nde espèce bango survie, nde espèce bango makasi pe santé kitoko ya koyeba ko affronter lisusu année prochaine et ainsi de suite timu ko na liwana ye. Mais bana na bato bazana sagesse ya préparation te ba préparaka avenir te ba préparaka lobi na bango te tika moto azoko lia mbongo na azui salaire na nafsuka sanza mokolo mbongo alia mbongo na ye oya komela amela oya kolanga langwa folie e bandi surtout ba oyo bazako zo mbongo mwa mingi banganda chaque weekend obenge na église akoya na église te. Donc mposa na ezali ke mbongo soki silita kozonga na ndako te mais azoko yeba te ke lobby okoza susu na makasi te ya ko travailler okoza susu te na makasi ya okende koluka mbongo soki nzamba pesi yo longue vie retraite pe ezali yebisa ngatango kokoma na 70 ans soki oza na makasi 65 ans 80 ans est-ce que okoza na même vigueur to na même force ya koluka su mbongo et à ce moment là comment est-ce que yo ko vivre ce qu'on prépare à quitter retraite na yo ce qu'on prépare à quitter avenir na yo ce qu'on prépare à quitter avenir à bana na yo et préparer bateau oyo bazana poto bayebi na bazana sagesse c'était la préparation tango azoko zonga na Afrique okomona ndenge nini famille bakoyeba ko mépriser yo. C'est pourquoi parce que yo na poto tango zala que yeba quitter qu'un jour aux alaka africain ou yeba quitter qu'un jour okoki kozonga mais tango oyo ekoki ki yo ozonga okomi kokende kosenga bato mbongo et surtout que ce que okomi vie na Afrique bayebi notion te ba maladie ya bapaka tango yo ko banda komi sumbela na bilamba obanda ko sa salite na bilamba parce que age pusani bakoloba ke yo zandoki bakolatisa opine pe bakotia yo moto parce que oyebaki ko préparer te avenir na yo oyebaki te ko préparer retraite na yo oyebaki te ko préparer lobby na yo lokola fourmi oyebaki te qu'il y a un temps on nzamba pesi yo oya makasi ya ko travailler pe il y a un temps oyo minisisa ba muscle nzoto ko lemba pour que o préparer retraite na yo. Et voici le moment oyo elinyon soza ko yo kanga butu na lelo. Bien aimé, comment est-ce que yo zali ko préparer retraite na yo? Comment est-ce que yo zali ko préparer lobby na yo? Comment même yo zali ko préparer année prochaine? Parce que ndenge to zali awa to bandi ko kende vers fin de l'année ba mususu baza ko préparer déjà bonne année ba mususu baza ko préparer Noël ba mususu baza ko préparer ba fête bilamba ezo sombama ba chaînette ezo sombama ba gourmet ezo sombama biloko atale ezo sombama. Mais est-ce que spirituellement vous allez ko préparer année prochaine? Parce que diable azali ko mona Bible lobi que faites attention, les diables rôdent tout autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer. Akende ke mosikate azali ko tambola tout autour ya bana na nzambe ndenge na lobaki na bandeko na biso bana na biso na kati na mepse frère que diable yepe ala la rapongite
azali ko rôder arodaka te pembeni na ba oye azwa déjà mais ba ennemi na Satan ezali nde ba élu de Dieu ezali nde yo mwana na Nzambe oyo oza na marque ya Christ azali ko rôder tout autour na yo pour que yo ozwa bénédiction te Nzambe abongisi pour na fin de l'année oyo pour que année prochaine yo okoka ko exceller te ako rôder tout autour non pe ako longola yo na préparation spirituelle comme ça okomona ke bandoki bazali ko planifier pour que balia ba mususu bandoki bazali ko planifier pour que basalisa bato mususu ba accident bandoki bazali ko planifier makambo mabe na monde spirituel mais yo ozali ko se préparer spirituellement te yo oza ko se préparer physiquement oza ko préparer ba feti aussi o lancer ba invitation oza pe na ba invitation ba mususu ba ko futa ba ticket kolongwa Europe pona ko kende Amérique ba mususu ba kolongwa Amérique ba kende Asie ba mususu ba kolongwa Asie ba kende Afrique bazali ko se préparer ba mususu ba misombeli déjà kutu ba billet. Mais est-ce que tu te prépares aussi spirituellement? Est-ce que vous allez commis préparer spirituellement parce que le diable est en train de rôder? Azali ko sale là peut projet. Azali ko bongisa peut que tokota la yeso ki bonane o ya kolia. Azali ko bongisa projet contre banana yo. Azali ko bongisa ba projet amabe contre libota na yo. Comment est-ce que vous allez préparer à venir? Comment est-ce que vous allez préparer à affronter combat spirituel? Bitumba ya molimu o Satan azali ko bongisa contre vie na yo. Bien-aimé, Nzamba pesi biso mayele. Yoka, Bibelobi na biso, esengeli mutu akoka na koza na bwanya poke atonga ndako na ye. Na Proverbe chapitre 24, na verset 3, tokokende kotanga yango na kombo na Yesu. Proverbe chapitre 24, le verset 3, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Vie ya moto ekoki ko télématé na makasi na ye. Bible lobi que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une famille se lève. C'est par la sagesse qu'une société se lève. C'est par la sagesse que ma projet est kozwa réussite. C'est par la sagesse que yo kozwa excellence. C'est par la sagesse que okoza na longue vie. C'est par la sagesse que misala na yo kokende liboso. Il n'y a rien dans ce monde où il remplace sagesse pour que moto a réussir na vie na ye. Il y a ensemble des autres sabiso que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Sagesse eza bon nzambe ndenge na utaki koloba. Nzambe ye moko azali sagesse. Bible dit même que c'est par la sagesse que mokilio yo ezalaki créé. Alors, biso toujours le bela wa sagesse, il y a préparation. Ceux qui osent déjà na sagesse, siko il faut ko yeba ko préparer et loko yo lingi osala. Tant to loba ki définition sagesse to pesa ki yango ba référence ebele, mais préparation ezali seulement acte de se préparer, la manière de se préparer ou bien l'arrangement, l'organisation et il y a pour effet de préparer quelque chose. Donc l'arrangement ou bien l'organisation et il y a pour train de préparer quelque chose. De babengi yango préparation. Donc organisation, arrangement ya likambo moko boye pour que osala yango malamu. Okoki tokoki komona bato mingi bazali pa préparer ka ba événement, manière ya ko s'organiser, manière ya ko sala avant événement de babengi yango préparation. Tokoki ko préparer ba événement, tokoki ko préparer ba cérémonie, tokoki ko préparer mariage, tokoki ko préparer fête. Donc ba arrangement nyonso to sala ka avant ba événement ba bengi yango préparation. Siko soki moto azana sagesse ya ko préparer eloko moko akosala yango vraiment à la perfection, akosala yango pe azwa ba résultat oyo ye alingi. Soki moto azana sagesse ya ko préparer quelque chose était azaka na posa amona ba résultat et kozala impossible sans la sagesse, impossible sans une bonne préparation. Na domaine nyonso ya vie bien-aimé, basito mibali oyo basala ba exploit, ba oyo ba excellent na vie, ce sont des femmes et des sages, des hommes sages, ba oyo ba yebaki kozwa tana bango ya ko préparer. Baza bato baza na ba prévision ya ba makambo avant que ba kota en action na likambo moko quelconque oyo ekoki kopesa bango makoki ba boutir na ba résultat. Bato oyo basala ba exploit, ce sont des hommes et des femmes et à sagesse baza ko sala makambo
avec une bonne, très bonne préparation. Yango komona sikoyo ke moninga aza kosala likambo, aza koteka, yo pe ozali koteka, mais komona ke ya moninga ezali kokende liboso. Pourquoi? Parce que ya zwaki temps ya ko se préparer, pe aza na sagesse to na manière ya kosala likambo wana. Moninga mosusu azali kosala kaka bongo bongo sans que ayeba ko se préparer. Moninga bandaki commerce par exemple, azali kozwa mbongo na me abombaka capital muke, c'est ça la sagesse, lokola fourmi, jusqu'à ce qu'il y a kangi capital ya 50 000, 100 000 euros, mais azui yango na mukolo moko te. Eza ba sacrifice ta mususu ya une année, ba sacrifice ta mususu ya 2 ans, abombaka kaka abombaka, et ça dit que azwa capital, mais abandi ko kende ko sala ba conteneur na Dubaï, abandi ko kende ko sala ba conteneur na Turquie, abandi ko kende ko sala ba conteneur na Chine. Yo pe olingo banda na même niveau ya ba conteneur lokola ye, sans la sagesse, ok ko bandi ko escroquer bateau, ok ko zwa mbongo na banque, oyebite comment ko ki ko rembourser yango, ale oyebi pete ba risque ya commerce, siko tango ko sala et lukeli yo mindondo. Pourquoi? Parce que oyimitaki sans que ozala na sagesse, sans que ozwa temps ya préparation. De la même manière, pour na bandeko ezala même na ministère, vous allez remarquer qu'il y a des gens bazui appel na Nzambe, bazui temps na bango ya préparation. Pembe na bato na Nzambe ya koyekola. Si manango tango na bango kokoka, bako mama bango loboko to bako imposer bango loboko. Vous allez voir que bateau tango bako kota na pratique ministérielle, ba résulter que zalandenge moko te entre quelqu'un qui a été appelé, préparé par la sagesse, et quelqu'un qui s'autoproclame et puis a bandi mbala moko koloba parce que atanga ki ba université, parce que azana éloquence ya koloba français, parce que azana éloquence ya koloba anglais, parce que azana éloquence ya koloba allemand. Alors vous allez remarquer que dans l'exercice ya ba ministère na bango, ba résultat et kozala ndenge moko te entre quelqu'un qui travaille avec la sagesse et une bonne préparation na moto aye kaka bongo parce que na mboka wana pasteur azalité tika ya s'autoproclamer pasteur. Donc ba résultat kozala ndenge moko te. Yango zo mona ba bimingi na kati ya makambo na Nzambe, comme na Nzambe fingisami par manque de sagesse na kati ya ba ministère pe par manque ya préparation. Donc tokende komona na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 9. Nzamba pambola eli moko. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme batailleur, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Awa, le manazambe zotali sabiso que ne savez azope sabiso exemple illustration ya makambo ezo salema na mokili par la sagesse pe bato bazali kozwa ba couronne corruptible, bazali kozwa biloko oyo ekoki kobeba. Donc Bible ngi koloba soki bango bazaki na sagesse ya préparation pour bazwa ba couronne oyo. À combien plus forte raison biso bana Nzambe soki tokoza na sagesse ya préparation tozwa ba bénédiction oyo ezali incorruptible oyo ekoki kobeba te. Balobi boye boyebi te ke bato nyonso bazali kokima na stade bakimaka bango nyonso, mais ezaka na moto moko oyo azali kozwa ko remporter to pe akozwa prix wana. Yoka bandeko na verset 25 Bible lobi tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Bato oyo bazali kokima to bato oyo bazali kobunda po bazwa eloko moko couronne moko bazali ko se poser balolenge ba toutes sortes d'abstinence, c'est-à-dire bazali ko salango avec une très bonne préparation. Bazali ko se préparer avant que bakima to monaka mingi
tango athlétisme ezali kosalema surtout awa na poto mingi okomona bato oyo bazwaka ba médaille d'or d'argent même ya bronze eza ba pays oyo eyebani soki Kenya te okomona ta mosusu Uganda ou bien Éthiopie eza kaka entre ba pays wana. Pourquoi ba pays wana ba Kenya bazwaka toujours ba médaille d'or na athlétisme mukomsusu na landi documentaire toyi komona ke bango bazalaka na temps ya préparation baexerçaka sagesse ya préparation na bamboka na bango kuna na Kenya bazali kokende ko se préparer peut-être toute l'année komataka ba montagne ko ba montagne ya Afrique wana na ba température moko élevée bazali kokima et c'est comme ça chaque jour tango bakokoma na ba piste o ezali plat bazali komona yango lokola tapis roulant. Mais tango yo lingi ozwa pe couronne lokola Kenya oyo oza kolia ba fufu no na ndako oza kolia ba mbala no na ndako olobi ki nga pe na lingi na zwa médaille d'or et athlétisme sans la sagesse. C'est ça une préparation au kimita mususu 2 km seulement lolemo ebimi libanda ko pe ba memi en hôpital parce que au moni yango lokola lisano mais oyeba kite que il y a des choses, il y a des abstinences, il y a da makambo ebele ya temps ya préparation ba mususu ba ndire pour que ba koma na couronne wana. Et c'est exactement ce qui se passe na vie ya bato. Okomona mutu mususu a réussir na vie na ye. Asombi balopango, asombi mituka. Okomona mutu mususu a bali. Mais oyebi te ke pour akoma na niveau ya libala, mutu aleki na ba exercice mingi ya sagesse ya préparation. Tango ba jeune fille batoko kende ko sala prostitution, yazane calme azana église. Azako yoka ba pasteur. Afani pembe na ba pasteur. C'est ça la sagesse d'une jeune fille. O alingi ka zwa libala moko ya lipamboli. Abinga na kofana na église. Baninga bazo finga ke yo o lekisi tango pamba, o sauter jeunesse na yo. Mais par la sagesse il y a ça kana une église. Aza soit tes protocoles, aza soit tes choristes, aza soit tes chantres, aza soit na département moko bo ya ba gagner d'âme. À quelle classe azongi azana église, azana tana ya kotanga, azana tana ya kosaila nzambe par la sagesse. Par la sagesse, c'est parce que na ba prière, azoko bondela, tango baninga kuna bazako sala folie na mokili. Mais jeune fille oh, yazane kaka na église, azako sambela. Nzambe o azala ka juste ako préparer mobali un véritable prince. O azali vraiment mobali ya bénédiction ya vie. Akoya na église tango komona sere. Mobali akomi lokola roi liboso ya Esther. Basi bakoko zale belé na fille na église wana. Basi ya kitoko penza ya taille pe na elongi. Mais okomona ke Nzambe ako diriger regala mobali oyo et pas na oyo bango babenga ka aza vilaine na église. Ba musu ba comme yango ba mona ka biso te ndenge nini. Moi ba mona bino ezate parce que vous n'avez pas la sagesse de la préparation. O suyer déjà nzoto na vie mobimba. Yo oza ko suyer nzoto na yo, oza na communion te na Christ. Mais moninga azaki na temps ya préparation. Azwa ki sagesse ya ko se conserver pi. Nzamba tindeli lipamboli. Mais yo po lingi okoma lokola e malamoko. Tango yoko lukasikoyo ozwa sagesse ya préparation oyeba ke non na vie il faut koyeba ko mibatela tango yoko bandela moninga komi na bana 5 6 yope age pusani obandi okoma na 40 obandi okoma na 38 ans ale komi siko moment de obanda ko tungisa ba pasteur bo sambela pona tina na ngai nazana besoin ya libala. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la sagesse ya préparation ya tango oyo ozalaki na on temps et que ozana maboko na Nzambe Nzamba façonné yo pour que ozwa bénédiction no to benyango libala. Bien-aimé, balobi ke ba oyo bazana besoin couronne, bazako ozwa sagesse ya préparation, bazako s'abstenir na ba plaisir mususu, bazako s'abstenir na ba pratique mususu, bazako s'abstenir, bazako sacrifier makambo mususu pour que lobi azwa quelque chose oyo koki kozala bénédiction. Yango wana sengeli yo yeba. Yo motolingi bénédiction. Est-ce que ozali ko se préparer pour la bénédiction wana? Est-ce que vous avez la sagesse pour que osimba lipamboli wana? Est-ce que vous avez vraiment la sagesse pour que lobby gloire en Nzambe ekita likolo na yo? Ou bien vous avez un moto ozali mafu mais directement olingi kaka omona lipamboli. Même pour na koya na Christ, il n'y a rien qui doit se passer sans une bonne préparation, bien-aimé dans le Seigneur. Tokende ko fungula mokana na Marque. Dans le chapitre 1, le verset 1, verset 2 jusqu'au verset 3. Dans le Marc chapitre 1,
verset 2 jusqu'au verset 3. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Nzambe même pona kotinda mobiki sinabiso Kristo. Ayebaki ko préparer humanité. Ayebaki ko préparer bato. Depuis le temps des prophètes Ésaïe. Nzambe ayebaki ko pesa message tokotanga yango awa. Bible lobike atindi Jean Baptiste ndenge alobaki na nzela na basakoli na mosakoli Isaïe. Alobeke natindi Jean Baptiste pona ko bongisa, pona ko préparer koya na Messie, pona ko yebisa bato ke makambo nzamba alobaki ki akotika trone ne aya pona tina na kokutana na biso yango ekokisami. Aza koya déjà, aza na sima na ngai, la personne que je ne suis même pas digne ya kosimba ba chaussure na ye. Le Seigneur a envoyé un messager pour préparer l'arrivée de Christ. Abandaki yango na tango na basakoli pe aye kolobango epai na Jean-Baptiste. Alors qui préparer le chemin du Seigneur. Ça dit que pour que Christ aya ki kaka bongote, parce que personne ne pouvait croire ce que Christ a dit makabongo. Ça c'est une préparation prophétique. Balinga ki bandimate. Malgré même qu'il y a eu des préparations prophétiques, des messages prophétiques, Israël bandima qui était tant azolo bake ngai Messi, ngai oyo nzambe atindi na sena mokili pona kobikisa humanité. Jusqu'à ce jour, il y a des gens oyo baza kondimate que Jésus Christ yende Messia. Mais heureusement que Dieu avait déjà préparé au travers de basakoli, au travers de basali naye, ayebisi bango ke nakokita nakoya na sena moy pe nakoya kokutana na libota na ngai. Bien aimé, tango Bible za kotalisa biso boye ke nzambe ye moko ayebaki nano ko préparer koya na Christ. Ayebaki koya ko préparer ayebaki ko préparer koya na ye. Mais pourquoi biso avant di kamboto sala tokoki ko préparer yango te? Naningi totanga na mokana na Esaïe. Parce que awa balobi ke tango Christ aza koya Jean-Baptiste aye alobi ke oyo ezali bisakoli nzambe alobaki na prophète Isaïe. Tokotanga eloko nini nzambe alobaki na tango na mosakoli Isaïe. Na Esaïe chapitre 7, le verset 10 jusqu'au verset 14. Esaïe chapitre 7, le verset 10 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Yokamakam. Esaïe chapitre 7, le verset 10 jusqu'au verset 14. L'Éternel parla de nouveau à Akaj et lui dit, demandez à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demandez-le soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Akab répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Esaïe dit alors, écoutez donc les maisons de David, et c'est trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Aouan, nzambe na tango na roi Akash, ayebisi roi ke ngana koya na tango moko, koya kobiki sabato, koya kosikola mokili, na koya pe na sengi na bino, bosenga nga elembo moko po boyeba soki eza nga nzambe, muto na kiti po na koya kotala bino. Roi Kazabinga na koki ko senga lembote na koki ko tante yon nzambe te. Nkolo abandi koloba abandi ko pema na munoko na mosakoli Esaïe. Nzamba abandi ko sakola. Parce que la Bible dit que car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ba sakoli ba oyo bazwi ndingisa to ba katamingenga pona koloba makambo ekoya. Bo baza na capacité na auction ya koyeba le passé, le présent et le futur. Esaïe azaki moko na bango enkola pakoli bibebuni abandi ko sakola alobi que voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe alobi nga moko nzambe azako pesa bino elembo bokomona mwana moseka, c'est-à-dire une jeune fille akozwa zemi akobota mwana mobali pe akopesa ekombo Emmanuel. Soko yé na Bible komona signification Emmanuel ni koloba le Dieu parmi nous.
C'est déjà à partir de tango wana. Et c'est là qui préparation ya koya na Messie bien-aimé. Donc, vous avez combien de la sagesse et la préparation. Comment est-ce que Dieu est en train de par sa sagesse, qu'on prépare même Sali à Mokidi. Vous allez aussi remarquer que c'est par la sagesse que Nzamba a créé qui Mokidi. Ce qu'on a dit, la création, vous allez remarquer que Dieu est le plus sage de ce monde. Et que Dieu lui-même est la sagesse. Avant que Asala Bambisi, Nzamba a créé qui n'a no mai. Parce que Dieu, par la sagesse, il a compris que dans le bas qui n'a pas de sagesse, c'est une manière de ça exactement des choses claires et nettes. Donc, manière où on a ça, il clair et net, il faut les bongo. Par exemple, nous avons créé Bambis, a créé qui n'a pas de mai, nous avons par la sagesse. Parce que Dieu a compris que les poissons ne peuvent pas vivre ce qui m'a exacté, parce qu'on nage comment. Par la sagesse, nous avons sala nano zamba et ensuite ayeko tia banyama na kati. Par la sagesse, nous avons créé bambuma biloko nyonso na sena moi. Alors par la fait ayeko tia motopo ke akuta biloko nyonso moto à vivre. C'est ça la sagesse de préparation. Dieu prépare des choses par la sagesse pour que batoma mona bénédiction nango. Et par la sagesse, c'est nous avons créé. La Bible dit que Dieu vit que biloko nyonso c'est là qui bon. Et Dieu se reposa. Bien aimé, si tu as la sagesse de préparation, dans le domaine nyonso, okosala makambo avec précision, okosala makambo avec excellence, pe bato bakomona que non, muto azana nzambe. Comment est-ce qu'il a pu faire des choses comme ça? Il y a une Bible, ça que ça vers bafourmi, banyama moko mike, mais plus sage. Bien aimé, okozala moto bayebi yote na famille, okozala moto famille na bino yebanité. Mais ce que ozana sagesse, okokamwisa mokili, okokamwisa bato na ba résultat ya ba makambo yoko banda kosala, okosala makambo différemment, okozala te pona ko imiter bato mosusu, mais sagesse na Nzambe ekopesa yo orientation osala makambo exactement comme il se doit pe ozwa ba résultat. Donc, la préparation est très importante dans la vie à moto, dans tous les niveaux, dans le secteur de la vie, et dans le secteur politique. Si on a tali na télévision, on a bateau, bazako beta tolo, nganaza descendant ya Lumumba, nganaza descendant ya Etienne Tshisekedi, nganaza na école soki ya Kingani. Pourquoi? Parce que bateau bazwa ki temps, ya ko fana pemene na ba grand leader. Oyo bazaki na sagesse politique, oyo bayebaki makambo politique, bafandi na pembeni bayekoli, lelo bamusu bakomi ba président, lelo bamusu bakomi ba ministre, parce que bazwaki temps ya préparation. Mais yoko yate le jour au lendemain naningi pena koma président, naningi pena koma ministre, sans que ozala na préparation, sans que ozala na sagesse ya koyeba na domaine yo ozosala, okosala yango comment. Yango nozomona ke bato baza préparé te politiquement. Au tango bako pese poste moko parcelle ya pouvoir to ya commandement aller akosala ngo folie pe abimi dictateur abandi ko boma bato. Pourquoi? Parce que azaki na sagesse te pe azaki ta ya préparation te. Ezala na domaine familial, ezala na ba domaine sportif. To mona ka ke équipe tango bazoke na compétition, bazoka ta ya ba préparation ya ba entraînement. Soko lingi oza lokola Cristiano Ronaldo do Messi. Tout na bango ba koyebi soki babanda ki préparation na bango banda na bomwana déjà na ba âge ya 6 ans na ba âge ya 4 ans babanda ko beta na balle bazo kende ko s'entraîner bato ba sali ba exploit bazwa temps ya ko se préparer ba parents na bango ba zaki na sagesse ya ko préparer bana na bango. C'est alors lelo to bandi ko mona ba fruit mais yo lingi mbala moko lelo comme Cristiano Ronaldo olingi mbala moko comme Messi sans que ozwa temps ya préparation sans que oza na sagesse ya ko sala likambo yo oza nango besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras demain ce que tu prépares aujourd'hui. Tu seras demain par la sagesse de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Lobi olingo zalanan. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut avoir maintenant la sagesse de préparer. Et loko yo lingo zala lobi. Et loko yo lingo zala pour la fin de l'année oyo. Et loko yo lingi nzamba sale la yo na année prochaine. Ce qui même na année oyeba ki ko chouer parce que dans notre ici en été. Il y a des gens qui ont visité bango na fin de l'année oyo soka jui sagesse ya ko se ressaisir chikoyo ndenge azoyoka liloba na Nzambe azwata ya ko se préparer azwata ya ko s'organiser azwata ya ko sala likambo avec perfection. Nano année silité Dieu va te visiter. Nzamba ko kamwisa yo, Nzamba ko pesa yo o za désir a motema na yo.
Si tu as le temps, il y a se concentrer, il y a comme ça, au banda ko senga pa nzambe sagesse pour que au sala disusu exactement bisika yo ishwaki avec perfection. Nzamba ko pambola yo. Yangwana nangi ko ebisa eli moko. Yo ozali ko préparer année prochaine ndenge nini. Tango ba yini baza ko préparer pour ba renverser yo. Tango ba ndoki baza ko préparer pour que ba bundisa yo. Tango ba to baza ko préparer ba na ba fête ki na fête wana nde ba ko yeba ko empoisonner yo. Yo ozali ko se préparer comment pour se protéger. Yo ozali ko se préparer comment pour que o sala succès année prochaine. Ozali ko se préparer de quelle manière pour que o mona puissance ensemble na ministère na yo. Ozali ko se préparer de quelle manière sagesse ni nos anango pour que lobi bato ba mona nzambe à travers yo. Oh bien-aimé. Na linge ke lobi même tango yo kokota 2020 ozwa ba résultat oyo mokili bakota to la ke moto azana nzambe. Oza ko préparer nini pour na tie na bana na yo. Manière nini lolenge nini olingi lobi bana na bazala. C'est le moment ya ko préparer bango. Ozo préparer bango na liloba nzambe ou bien ozo préparer bango na kati ya débauche. Ozo préparer bango na ndenge nini na vie ya prière ou bien ozo préparer bango na musique ya mokili. Bana bakozala lobi oyo ozo préparer bango lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, yangona na uti ko yebisa bino que même ye moko Yesu tango ye na mokili malgré que adaki nzambe oyaki ko kitana sena moi abandaki ministère na été sans que abanda ko se préparer. Bible talisi biso Christ aye ko banda ministère na ye na 30 ans. Mais ko banda 0 année wana ti na 30 ans zaki osalani. Pourquoi balobeli temps wana te? Toye ko mona kaka tango akomi moi jeune garçon na ba 16 ans ke na temple. Mais à partir wana bungi lisusu balobeli lisusu te. Christ azalaki ko se préparer. Abandaki ko kende par la sagesse na ba synagogue ko yoka ba mikolo ko yoka ba pharisien banganga nzambe ndenge bazali koteya message na bango ezalaki nini manière na bango ko se comporter yango ko ya ko mona tango abandi ko fungola munoko azolo bango malheur à vous pharisiens hypocrites abandi ko décrire makambo nyonso bango bandaki ko sala. Pourquoi? Parce que na époque wana ye azalaki na sagesse ya ko observer bango, azalaki na sagesse ya ko tala bango, azalaki na sagesse ya ko yoka bango pe a préparer siko message oyo ekoki kozala message ya sali pona tina na peuple ya Nzambe. Yango no komona ke Yesu Masiya malgré que ayeba keke azaki Nzambe mais comme azaki na nzoto et que ye azali modèle pona tina na biso alingaki atalisa biso que on ne peut pas exceller sans une bonne préparation, sans la sagesse. Bible talisi biso que Yesu Masiya par la sagesse alors Bible alinga tanga kokisi 30 ans. Bien aimé total na mokana na Luc chapitre 3 les versets 23. Luc chapitre 3 le verset 23. Na simanango toko sote toko tanga Luc chapitre 4 premier verset peto kitina se to sote to tangi 14e verset kino na 15e verset. Bande ko basunga kabiso na kokoma bokomango pona bande ko mususu. Na lobi Luc chapitre 3 verset 23. Na sima toko tanga Luc chapitre 4 verset 1 to kiti muke puis to tangi 14 pe na 15. J'ai lu au nom de Jésus, Luc chapitre 3, le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Tosuki nabisowan. Et lorsqu'on a vu sur Moutou et Zalike, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est-à-dire que, pendant Botamaki qui nous a 30 ans, Christ a sala abandaki ministère était. Tant wana nyonso ezaki temps ya préparation ezaki temps oyo ye abandaki komi bongisa azalaki ko kende na basinagoge ndenge na uti koloba abandaki ko yekola pe kotala nini akoki kozwa comme message pour na ko prêcher bato. Ce n'est que tant akokisi 30 ans amoni ki azaki bien préparé alors abandaki pe bongote malgré que azalaki préparé malgré que akomaki na âge ya maturité yoka sikoyo. Par la sagesse, Bible lobi na biso na Luc chapitre 4, le verset 1er. Bible lobi boy. Jésus rempli du Saint-Esprit revint de Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Tango kaka auti na baptême avant qu'il banda ministère na ye par la sagesse akena no kozwa libatisi. Bible lobi sima ya kozwa libatisi
Par la sagesse, molimo na nzamba tindi dans le désert que akende ko bonde là pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Pourquoi? Parce que Christ savait qu'il y a un ministère, il y a un combat, un combat spirituel. Il y a un esprit géant, il y a un bateau incompréhensible, il y a une maladie chronique, il y a une maladie incurable, il y a un lépreux, il y a un aveugle, il y a un bateau stérile. Mais pour que ako soit option, ako un niveau de capacité en tant qu'homme et Dieu, il y a une solution à un problème bateau. Par la sagesse, à 8 ans, il y a des choses dans le désert, qu'on se prépare spirituellement. Batu nyonso ba géant ya foi o nzamba salela bango na ba surnaturel na ba puissance ya ba guérison miracle bazaki batu ya ba sacrifice ya vie de prière bazaki batu bazaki préparer spirituellement na vie na bango okoko ya te de jour lendemain olingi ke ba miracle banda ko sala olingi ke batu ba banda ko koya mais yango zo mona lelo batu mingi ba ke ko simba magie ba koti na occultisme parce que bazana sagesse ya préparation te. Bato balingi vie ya sacrifice te, bato balingi vie ya prière te, bato balingi ba veuilleux te, bato balingi te a traité durement nzoto na dur lokola apôtre Paul alobi. Alingi amona ba résultat malamoko, ndenge Renan bonki abandaki kosala bikamu, yepe lelo alingi sala bikamu, ndenge Aidi na bala bandaki kosala, yepe alingi kosala, mais tuna ba sacrifice Aidi na bala azwa. Tuna ba sacrifice ba géant ona o ba sala ba préparation ba sala spirituellement. Pour que ba résultat wana emonana. Mais non, lelo ba jeune pasteur batonyo so ba prophète baningi keke lelo ça l'église tondi azana église à 1000 personnes sans sacrifice. Et effectivement, yango no zomona ke sagesse diabolique ye kokota kati na bango ba ke ko siko raccourci ko simba ba kisi kokota na ba kabal ko sala makambo nyonso oyo Satan azali ko proposer bango pour que bazwa gloire moko éphémère. La Bible nous dit que Christ, par la sagesse, est allé dans le désert où il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, yo lingi au moins la puissance na vie na yo, mais au lingi vie de prière était. Mais Jésus est allé jeûner 40 jours et 40 nuits. Mais regardez maintenant lorsqu'il est sorti. Bien-aimé, batu nyonso o balingi ba excellence. Tango Yesu abimi kuna. Yoka makabonini leki. Na verset 14 et na verset 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant à Galilée, sa renommée s'est répandue dans tous les pays de l'entour. Ils enseignaient dans les synagogues et ils étaient glorifiés de tous. Maintenant, c'est ce temps de préparation. Nde abimi, Bible bien ko ni salemi, renommé et panzani bisika nyonso. Bato bango moko bakomi ko loba pona tina na ye. Renommé moko ya Saint-Esprit, renommé moko ya ba sacrifice ya prière, renommé moko ya nzela na nzambe. Bien aimé soko za moto ya prière, nzambe ye moko motako sala renommé na yo. Ye moko ko sala publicité na yo. Ye moko ko kende ko loba na faveur na yo. Nangina lo bana Eli moko jeune fille moko ozali ko sala ba sacrifice ya ba jeune ba prière Saint-Esprit ko kende ko témoigner et pas na fiancé na yo ata ba baby si réputation na yo Saint-Esprit ko kende ko ba ke yonde mwasi ya libala ata ba fille bazali ba tondi na kati ya église Saint-Esprit ko témoigner ke yonde bongi ba pona mwasi ya libala ata bato batondi mi bale bazoko postuler poste wana Saint-Esprit ko kende ko témoigner yo ke ezande yo. La Bible dit que quand Christ est sorti, sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Parce qu'il a été préparé spirituellement na prière. Mais vous allez remarquer que bato ninge tozo ke na fin de l'année balingi bénédiction, balingi succès, mais bato balingi ko se préparer. Comment est-ce que tu te prépares na fin de l'année? Comment est-ce que tu te prépares pour que l'année prochaine au reçu? Mais au lingi vie de prière était. Olingi ba jeune te so ba pesi ba jeune o pesi ba raison ngana za na tension na ngai ngana za na likambo na ngabu ngana za kana maladie na ngai pourtant baninga baza ko zwa temps ya ko se préparer siko parce que année prochaine eza année ya ba grande réalisation eza année ya ba grande chose nzamba linga visiter ba elina ye yango na ngina ebisa eli moko tango baninga ba ko kota na distraction yo ko kota na distraction te tika o se préparer spirituellement lokola Christ kota na ba prière kota na ba jeûne kozela te to koma na décembre kozela te to koma na novembre kozela te to koma na janvier ce sont des mois oyo diable na batone ba bongisi déjà ba makambo pona ko lekisa ba na nzambe baza ko bongisa makambo mabe baza ko bongisa ba accident baza ko bongisa ba attaque ya butu.
yo kozela te ki bitumba ekomela ona ndako nde sikoyo luka sikoyo moya ya kogene banda kogene sikoyo banda koprepare sikoyo banda koprepare victoire na yo sikoyo. Christ azelaki te ke abanda nano kokende kuta na badémon bongo agene abandaki nano na bagene abandaki nano na baprière. C'est ça la sagesse ya préparation. Bien aimé, eloko nyonso yo olingi ozwa yango banda nano ko se préparer. Et Bible dit que quand il est sorti, sa renommée fut répandue. Bien aimé, makambo nzamba kosala na vie na yo pona suka mbula oyo pona année prochaine bato bakolobela parce que bakomona sagesse na nzambe kati na yo bakomona mbuma ya sagesse kati na yo bakomona ba fruit ya nini ya temps oyo ozaki na préparation yango na lingi na pambola eli moko parce que succès za kozira yo yo ozali ko se préparer ba résultat kozala kokamo ba résultat kozala seed naturel miracle kozala partage na yo renommée na yo bato bakolobela pona tina na yo na makambo nzamba linga sala pona tina na yo soko oza mwasi ya prière oza mobali ya prière oza moto ozali ko se préparer pona ba grande chose bien aimé na yebisio ke ko réussir pe nzambe akolakisa mokili ke yo wutie pa na ye. Nzamba aza kosala makambo azali kolinga ke 2020 ezala année ya victoire ezala année ya succès ezala année ya élévation ezala année ya ba grande chose o nzamba kosala na vie ya Eli moko na poko na lelo nzamba lingi apambola Eli moko alakisa ke yo za mwana na ye na lingi totala na mokanda na 1 Samuel chapitre 18 le verset 6 qui nous a verset 7. 1 Samuel chapitre 18 le verset 6, tout en qui nous a 9, mbala moko, parce que t'as nabiso zo poussana. 1 Samuel chapitre 18, le verset 6, qui nous a verset 9. Donc, mon exemple yande komoko, mwana moko komona David. 1 Samuel chapitre 18, verset 6. Bible lo Bible. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait eu les Philistins, après qu'il lui ait tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël et en dansant au son des tambourins et des triangles et poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 8. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: On a donné 10 000 à David, c'est à moi que l'on donne le 1000. Il ne lui manquait plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Parole du Seigneur. Bien-aimé, histoire otoyebi yango ya mwana biso David. La Bible dit que David hier azakine na zamba kobatela banyama ya papa na ye. Nous le connaissons tous. Pendant qu'à ce temps-là, ba grand frère na ye propre na famille bazaki na ville pembeni ya roi Saoul. Bazaki ba guerrier, bazaki bato ba mesene ki kofanda na mokonzi, kolia, komela vino, kosepela na basi, kosala tout o ezalaki pona bango kitoko. Et pendant que bango bazaki na kati ya ba réjouissance oyo, David yazaki na zamba. Ezaki tana ya préparation. Nzamba bandaki ko préparer pona grandeur, nzamba bandaki ko préparer pona ba honneur, nzamba bandaki ko préparer pona royauté. Pourtant ba yaya na etango bazaki na ville, bango bazaki na royauté te bazaki nde ko ba miette ya royauté. Pona bango ba mona ke koki, mais David azaki na zamba. Azo bunda na ba lion, azo bunda na ba ours, sel. Maintenant nzambe na ye. Tant ya préparation, exercice moko, ya ko bunda, ya ko diriger, ya ko commander, ya ko protéger. Tant nzamba moni ke préparation ya mwana koki. Nzamba a créé occasion moko boeshiko pour que élévation de David et Salema a créé un certain Goliath a yeko bundisa armée na Nzambe. Bible lobi que David tanga komi na terre ya bitumba akuti bato ba meseni na komela vino bato ba meseni na banganda bato ba meseni na ba compétition ya bilamba. Bible lobi David atali ndenge baza ko insulter bango mutu te akofungula mbanga. Il y a des familles comme ça. Oyo Satan azali ko sakana na bango. Oyo Satan azali ko bundisa. Oyo kolinga kolia allié. Soka linga lia mwana na allié. Soka linga kanga vi na yo kangi. Il y a des familles comme ça. Bato balingi bakokoka ko excelete. Pourquoi bazana c'est domination ya diable. Bazana c'est domination ya Goliath. Bazana c'est domination ya banganga. Mais David, il y a une église.
yazole ki satana ekuda na église na préparation. Bible dit que lorsque David est venu, Atalya dit qui est saint et circoncis, qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Aïbisi roi, moi j'irai. Nako bétaillé. Vous connaissez la suite, bien-aimé. David dit tant abimi accueilli main nue, mais avec Dieu, parce qu'il était déjà bien préparé à terrasser Goliath. Et Israël m'a eu victoire. Mais là, on n'a pas retenir. Lorsque David a assisté à Goliath, c'est là où il y a un problème. Bande konaye, bayaya naye, roi même a yebi abosani que cet enfant a passé jeunesse naye mobimba na zamba pour na ko se préparer. Bango bazwa ki entraînement ote. Mais babandi ko yinaye. Basi bakomi ko yembela ye makambo ya salate. Ya bomi motomoko, basi bakomi koloba, il a tué ce 10 000. Bien-aimé, tant qu'on zamba osa makambo kati na yo, renommé na bato bakopesa makambo au-delà même na oyo bango bamoni. Je vais vous donner l'exemple de Salomon. La Bible dit que lorsque Salomon a demandé la sagesse, la reine de Séba est venue. Tant qu'on écoute na Salomon, alobi ke namoni awa makambo koleka onga na yokaki. Renommé que ne kiti mosika et pas reine de Séba. Jusqu'à ce que aye amoni makambo au-delà na oyo ya yokaki. C'est-à-dire bato baloba ki makambo ebele a fonction à Salomon parce qu'il avait la sagesse. Bien aimé, ce qu'on a la sagesse, il y a préparation, renommé na yo ko kende ko leka même ndenge yo zo ko salela. Bato bako banda ko loba de bien pona yo, bako banga nzambe na yo, bako yeba ke yo za na nzambe. Nano kuto sombi immeuble te, babi omona yete makambo ndenge zo simba. Donc na minute on sait que na Congo ça sombi ba immeuble. Bakomi ko peso ba attribution eza ya yote parce que ozana nzambe. Tika ke nzambe a peso sagesse, oye ko memela renommé, oye ko kende au-delà ya makambo yo ko sala. Renommé na est précédé même ba bénédiction na yo. Nano kuto balite bato baba oyebite, ye kuna déjà sa zwa ministre. Nzoka ne ministre nano ayete me azana nzela. Ye kuna déjà sa zwa directeur. Nzoka ne directeur azana nzela. Ye kuna déjà sa somba lupango, asa somba villa. Nzoka kuto ozana nano kaka locataire. Ba renommé est précédé oyo kozwa parce que ozana nzambe kati na yo. Butuna lelo bien-aimé, to komi nano 2020 te, tika nzambe abanda déjà ko pesa yo oyo nano kutu yo ozana ngote. E bandi ko créer likunya epa na roi. Bien-aimé, tango nzambe abandi ko bimisa ba fruit ya préparation na yo, ya ba sacrifice na yo. Oyebi eloko nini ko sala? Likunya epa na bato bazwa kana sagesse ya préparation te. Bato baza ko se préparer te et ko créer haine kati na bango. Ba ebite ke yo onyoko amapo ke ozwa yango. Ba ebite ke yo onyoko amapo ozwa mobali wana. Ba ebite ke onyoko amapo ozwa mosala wana. Ba ebite ke onyoko amapo ke okoma na poto na ba sacrifice ya ba prière na ba nini. Ba ebite ke ba bien matériel nyonso yo ozana ngo. Eza ba fruit ya ba bénédiction ya ba sacrifice. Mais moto bandi ko yina okaka pamba. Bien aimé Bible lobi ke tango Saul ayoki bakomi ko yembela David ke abomi 10 000 ene koti. Oyebi bato mingi yo bazaka na ene ya baninga. Ce sont déjà oyo ba se préparer te na vie. Bato baza na vision te. Bato baza na manière ya koagir te. Bato baza na ba projet te ya venir. Bango ba bundisaka ba résultat ya baninga. Ba yinaka. Yango na butu na lelo. Mutu nyonso akozala moyini na yo. Nzamba confondre ye. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Parce que bénédiction na yo outi pa nzambe. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quiconque a côté le mananzela na yo, après avoir yo koleka na sacrifice ou risque vie pour que ozwa biloko yo zanango. Bénédiction e uta na nzambe. Tango baninga bazako suyer na ba makambo mokili, bazako kota bandako banganga, mais yo za toujours ko se purifier na liloba nzambe. Tikanzamba bundelo deva bayini na yo. Saoul a tenté dans ma manière nyonso, mais akokaki David dit parce qu'il pamboli à David et utakinde pa nzambe. Na butu na lelo na lingi ki lipamboli na yo et confondre bato nyonso o bakotele mapona kobundisa yo. Lipamboli na yo et confondre bayini na yo o bazana ene pona tina na yo. Bien aimé, au lieu ya ko yina baninga, yo zwan de temps ya ko se préparer. Au lieu ya ko bundisa baninga, zwan de temps ya ko se préparer, royauté ko ya, o ko se préparer na ba prière, o ko se préparer na ba makambo ebele. Nzamba a besoin que yo o se préparer parce que 2020 a diginde que yo o kende ko simba li pamboli na yo. Yangwana to kende ko tanga na mukana na 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Le verset 3 au verset 5.
Des Chroniques chapitre 26, le 23 au verset 5. Nzamba pambola Eli moko to partager message pe toyeba na kopesa baninga mususu grâce kokoma pona baninga mususu batanga yango. Des Chroniques chapitre 26, le verset 3 à 5. Comment donc nous devons nous préparer? Parce que la Bible, il faut tous la sagesse à préparer. Mais comment nous devons nous préparer? Yoka, Bible Bible. Le verset 3, j'ai dit au nom de Jésus. Osias avait 16 ans lorsqu'il devait roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il y fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Écoutez, entièrement comme avait fait Amathia son père. 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu, et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Bazako tali sabiso que Osias a commis roi, a commis mokonzi. Mais yoka bien aimé, tant a commis mokonzi, sagesse na esali nini? Abandi ko lukanzambe lokola tata na ye abandaki ko lukanzambe. C'est-à-dire quoi? Ce qui a dit que l'autorité na ye ezala ferming, royauté na ye eumela. Il a régné pendant 50 ans bien aimé. Et secret na ezala kinini? Abandi ko lukanzambe. C'est-à-dire pour qu'on se préparer, c'est à chercher Dieu. Baluka kanzambe ndenge nini? Baluka kanzambe na ba prière, baluka kanzambe na ba sacrifice, baluka kanzambe na ba veilleux, baluka kanzambe na sanctification, baluka kanzambe na crainte ya parole na ye, pe obéissance ya liloba na ye. Alors que atali exemple ya papa na ndenga bandaki ko luka nzambe, Osias déjà na 16 ans asali exactement makamo papa na asali. Il rechercha Dieu. Bien aimé soko lingi au reçu. Pontala suka ya bato oyo ba sala ki ba exploit na nzambe, imite bango. Banda ko luka nzambe. Banda ko tali sa nzambe posa motema na yo. Senga pa nzambe sagesse na kati ya maloba na ye. O banda ko tambola ndenge nzambe alingi. O banda ko sala exactement nzambe alingi. Voilà pourquoi biso touti ko décréter jeûne ya 40 jours pour que année oye ici là. C'est ça la sagesse et la préparation. Pour to kota na année prochaine, to lobi que biso faut to liboso na nzambe para 40 jours et 40 nuits. To ko banda ko sambela à partir les 30 oyo jusqu'au 8 décembre. To ko zala liboso na nzambe pona ko bondela, ko bibomba epa na nzambe. Tango baninga baza ko se préparer pour na ba fête, biso tozo ko se préparer pour na ko mibomba, toza ko mi se préparer pour na ba grande choses nzamba ko sala la biso na fin de l'année, pe a ko sala la biso année prochaine. C'est comme ça que ndeko yo ayeba ki ko se préparer dans la prière pour na ko luka nzambe. Bien aimé soko lingi ozwa récite, voilà le moment ya ko se préparer. Yo za ko préparer fin de l'année o ndenge nini. Nzambe azaka na bato yo ba luka kaye. Pe Bible lobi ke a pamboli Josias po abandaki ko lukaye. Yo kandenge mokanda na Proverbe chapitre 8 le verset 17 lobi. Proverbe chapitre 8 verset 17 au verset 21. Bible lobi boy. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Oh là là. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pire. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Parole du Seigneur. La Bible nous dit tout simplement que Dieu aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Bato bako lukanzambe. Comment se préparer? Mais évidemment, en cherchant Dieu. Ce qu'on lukinzambo kokuta nanae. Pona likamono kokuta nanae. Pona libala na kokuta nanae. Pona santé na kokuta nanae. Ce qu'on lukiye. Okolukaye na kati ya ba prière ndenge na utikoloba okolukaye na kati na ba veiller na ba makambu mingi oyo basai na nzambe bakoki kotalisa yo place nyonso ozali luka bato nzambe déjà à partir ya butu na lelo o banda ko se préparer ba cadrer yo comment que yo koki kokende po osimba oyo za nango besoin. Bible lobi ke nzambe alingaka bo balingi pe bo bakolukaye bakokutana naye siko yazali ko tambola na santé justice atondi na bozui pour remplir des trésors bato bakoluka nzambe. Atondi sabiso na bozui oyo mokili koki kopesa te oyo bato mokili bakoki kozana idée te yango na poko na lelo bien aimé
esengeli oyeba ke lobiko ekoki kokota na ndako na yo kaka soko luki nzambe. Nzambe ana besoin ko selo ba grande chose. Nzambe alingi ke mbulo tokoya bato balobela pona tina na yo. Nzambe alingi ke yo oyeba na ko se préparer parce que makambo alingi ko sala na vie na yo moto moko te ya mokili akoki ko sala yango. Poko na lelo eza poko ya lipamboli. 1 Samuel chapitre 16 le verset 4 pe kino na verset 5. Naningi ke to banda ko sambela mais avant ko sambela na opesa omona ndenge posa nzambe lingi. Naningi ko yebisa eli moko ke na décembre nzamba lingi aya kotala ndako na yo. Aya kotala bana na yo, aya kotala vie na yo. Naningi ke oyeba ke nzamba abongisi ke année prochaine eza touru na yo. Mais tu dois te préparer. Avant nzamba pambola moto, atindaka toujours basakoli pona koyebisa moto, prépare-toi pour nzamba lingi a visiter yo. Ndenge zo ka message yo, yeba ke message yo zande pona tina na yo. Et comme il tourne yo nzamba selo ba grande chose, prépare-toi. 1 Samuel chapitre 16, le verset 4 au verset 6. Bible. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Nzamba zo tinda mosakoli na ye mpoke akende ko visiter pe apambola roi David comme roi. Tango bapaka ya lingomba bamoni kaka mosakoli parce que Israël bayeba keke soki moto nzamba bimi nzamba alingi koloba likambo. Bible lobi ke tango bamoni moto nzamba babi oh koya na yo ezali kolakisa likambo sango ya malamu abi oui sango ya malamu nzamba alingi koya ko visiter bino. Sanctifiez-vous elingi koloba bomi préparer po likambo kitoko ezoya na Israël po likambo kitoko ezoya kati na bino yango nazoyebisa yo nde kozola nanga na poko na lelo. Poko na lelo poko bituna. Est-ce que Matthieu ezali ko annoncer likambo malamu? Oui, ezali ko annoncer bonne nouvelle pour natina na yo bien-aimé. Nzamba alingi ke yonde omi préparer po alinga visiter yo. Nzamba alingi ke libota na yo alingi ko visiter yango. Yo omi préparer na kati ya prière, na kati ya koluka nzambe po nzambe asala eloko moko exceptionnel oyo komema renommé ya famille na yo, oyo komema renommé ya bana na yo, oyo komema renommé ya bainyoso baza pembeni na yo. Avant toute chose, nzambe ayebaka toujours koyebisa moto ke bongisama po nga nzambe nazoka nga kosala. Poko na lelo nzambe alingi nde kosala epa na yo. Nayebisi ndeko moko ke nzamba poni yo. Nayebisi ndeko moko ke nzamba alingi ko visiter yo. Nayebisi eli moko ke komi turu na yo. O nzambe akokamwisa meme bayine na yo. Pe bakokoma na ene ndenge Saulu akomaki na ene ya mwana David po ke nzambe ayebaki kofuta ba sacrifice na ye. Poko na lelo nzamba alingi afuta sacrifice ya moto moko. Mbula oyo nzamba alingi afuta sacrifice ya Eli moko. Yoka bien-aimé. Comment faire pour acquérir la sagesse? Ndenge nini koki kosala po ozwa sagesse? Tout simplement kosenga pa na nzambe. Sagesse tokokende kozwa ngo epa banganga te. Sagesse tokozwa ngo epa na tina na ba marabute. Sagesse eza bonzambe. Tokozwa ngo epa na nzambe. Pendenge nini yo koki kozwa ngo kokoloba nanga me papa olobi tikambo sagesse nga siko nazaka na sagesse te nako kozwa ngo ndenge nini yoka Bible pesi réponse na likambo ngo na mokana na Jacques chapitre 1 le verset 5 jusqu'au verset 8. Jacques chapitre 1 verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Parole du Seigneur. Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu donne à tous simplement, sans reproche. Ce qui monte aux anges sagesse na vie na yo, aux anges sagesse ya préparation, aux anges sagesse ya kosala makambo, senge pa nzambe na prière. Senge pa nzambe na ba jeûne, na ba retraite.
loba nzambe nalingi opesa nga sagesse ya préparation pour l'année prochaine, nalingi opesa nga sagesse na préparer avenir nanga, opesa nga sagesse ya ko préparer bana nanga, opesa nga sagesse ya ko préparer libala nanga, opesa nga sagesse ya ko préparer ba projet nanga, pesa nga sagesse parce que tanga na obanda makambo oyo esimba ezala différent na bato mosusu. Naza na manière moko très spéciale yanga moko ya makambo na lingi kosala. Nzambe pesa nga sagesse. La Bible dit que soki to sengi yango akopesa biso tout simplement sans reproche. Nzamba koya kopekisa yo te parce que yo ozalaki soki nani soko ozalaki nani. La Bible dit qu'il y donne tous simplement sans reproche. Nzamba salaka makambo abongo. Voilà pourquoi na poko na lelo. Naninge ke élu moko a comprendre que Nzambe abengi mutu moko poke apambola ye. Nzamba abengi mutu moko poke apesa ye sagesse. Nzamba abengi mutu moko poke a changer vie na ye. Nzamba abengi mutu moko poke oyo kosala mokili bayeba ke yo za ya Nzambe. David pe tango abandaki kotambola na mokili. Bible lobi ke David pe asengaki pe sagesse pa Nzambe. Yoka. Nzambe na bikamo azali ko mimonisa kati na bana na ye. Bao bazali ko luka kati na solo. Bao bazali ko senga sagesse ya bon Nzambe. David alobi bo na Psaume chapitre 51 verset 8. Psaume chapitre 51 verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu vois comment est-ce qu'on acquérit la sagesse? David a monaki ke eloko wana sagesse ibandaki kozanga ye abin kolo. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Di bonde li yo kosala na butu na lelo yango. Tango tozali ko bonde la sikoyo, yo koyebisa Nzambe, kolo na ngai. Fais donc pénétrer la sagesse na kati na ngai. Sagesse ya kosala makambo, sagesse ya préparation, sagesse ya ko reçu, sagesse ya kosala ba exploit. Nzambe, nayebi ki kati na ngai sagesse ezali te. Nazali ko bonde la lokola David. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Parce que yonde ozali sagesse, yonde ozali makambo nyonso. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Nzambe na bikamwa alingi kopambola moto moko. Toko sukisa na mokana na Proverbe chapitre 16, le verset 16. Proverbe chapitre 16, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence préférable à l'argent? Bible lobi ko acquérir sagesse et leki kozwa ba olo. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Bien-aimé, ceux qui osent la sagesse, au sengi Nzambe sagesse ke ya kati na yo. Yeba ke sagesse eleki wolo, eleki mbongo, parce que ceux qui osent la sagesse okozwa mbongo. Osent la sagesse comme melo palata. Osent la sagesse comme melo libala. Osent la sagesse comme melo élévation. Osent la sagesse comme melo makambo oyo yo kukai kosenga te. Yango no moni motoloko la Salomo tango asengi sagesse Nzamba bi, puisque c'est cela ce que tu as demandé. Naza ko pesa yo pe longue vie. Naza ko pesa yo bozui. À tel point que motonano atikala ko zwa bozuité lokola yo ni avant ni après. Lokola yo sengi sagesse. Naza ko pesa sagesse lokola mutu moko nano atikala ko zwa te. Bien aimé mutu nyonso ko senga sagesse na butu na lelo. Ayeba ki asengi élévation. Ayeba ki asengi succès. Ayeba ki asengi guérison. Ayeba ki asengi makambo ya kitoko na vie na ye. Yango na bipai yo zwami. Okoyebisa Nzambe kolo na lingi na se préparer pour na grande chose. Pesanga sagesse. Nalingi na sambela bisika bozwami. Parce que sagesse Nzambe lingi kita na poko na lelo. Nzambe lingi a élevé famille na yo. Asala makambo nano yo kamate na matoi na bato. Nzambe lingi asala likambo sika na famille na yo. Voilà pourquoi bipa yo zali. Soki ondimini na message oyo. Okotia loboko na ya mobali na motema. Pe moko osimbi yango na telefone na yo. Osimbi télévision na ozali kotala bipa ingana zali. Pote na de ko sambela. Tendre Père le Dieu de toute puissance. Malobanayo ezali esprit pe ezali vie. Lorsque derrière cette parole nous avons tinda molimo ya sagesse kat na ba elinyo so bipai bazwami. En fait que nkolo 2020 ezala année oyo ko sala bango ba grande chose. Ba nyonso ba kosenga sagesse butuna lelo yo lobi ko kopesa bango tout simplement. Sopa molimo ya sagesse kat na bango. Ba keri sagesse na ba prière na bango. Ba keri sagesse na misala nyonso ba kosala. Ba keri sagesse na ba ministère, ba keri sagesse na mabala na bango, na ba domaine nyonso ya vie Seigneur. So pas sagesse, en fait que batatola que c'est toi qui es le véritable Dieu.
sagesse ya mokili oyo totindiki yango ezala mosika dans le puissant nom de Jésus. Kolo na yebi ke okosala ba grande chose par la sagesse. Merci pour na butuna lelo. Merci pour na liloba na yo. Merci kolo parce que bana no bazui molimo ya sagesse. Merci parce que bakosala makambo avec précision et exactitude. Merci Seigneur parce que sagesse na yo eko conduire bango na ba droit chemin pour que ba réussir na fin de l'année oyo et que année prochaine ezala année ya accomplissement. Tika nyonso ezapona lokumu na yo dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre véritable Dieu de Tolobi. Amen. Nzamba pambola bino apambola ba elinyoso oyo bakosenga sagesse pa nzambe butuna lelo pe makambo akokamwa eza kolanda na ba famille na bino eza kolanda na ba ministère eza kolanda na ba domaine nyonso oyo yo kosenga liboso na nzambe na pamboli nzambe pona patience na bino parce que tozaki na fête ya maloba na nzambe yango nde ezali esprit yango nde ezali vie nzambe aleka kopambola ba nyonso bazwaki libako ya kolanda biso pe ba ebolandi boye bako partager message pour que baninga mususu ba bénéficier nango na pamboli chéri na ngai l'évangéliste Sephora na pamboli ba sakoli nyonso oyo balandi biso na poko na lelo na pamboli papa na biso mosakoli docteur Esaïe Saïf pe mosakoli mete na pamboli mama Micheline na pamboli ba nyonso balandi biso na pamboli papa na biso digital momo bomoko ya mboka soki bomoko ya mboka te wapi lisu tokoki kozwa lipamboli boye nzamba pambola na mosala munene parce que kala te studio na biso eza kokamwisa pe bato bakomona loboko ya nzambe na kati ya studio oyo nzamba pambola mama Pauline toujours à côté pona kosunga papa na biso na régie oyo biso tosengi te nzamba kokisela bino apesa bino sagesse ya lola oyo komemela bino ba bénédiction nzamba pambola bana mepsa nyonso ya Stockholm apambola mama Bea apambola mama Clara apambola ba nyonso balandi biso na mepsa Yetebor nzamba kendo pambola mepsa na Angola apambola ba nyonso bakolanda biso en différé soki Yesu a été tokutani mercredi prochain na même heure na émission na biso le temps d'Isali nzambe aleka na kopambola biso amen. La promesse est liée avec le temps. Oh, Saraye. Israël a bakita kotaki na boumbu. Kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango natan polobi na resa na maboko ya c'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yoseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère ensemble
alobaki na Marie, tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ataye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jack. Ngai nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o. Ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o. Oh, ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o. Bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o. Naza moto naza mpe nzambe, naza moto naza mpe nzambe o. Alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o. Kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o. Oh, moto alelaka ntango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te o. Nga naza moto naza mpe nzambe